Merci na balandinyo so ya émission na biso otobenga nouvelle émission otozobenga ngo misala ya bana mboka. Tant que tolobi misala ya bana mboka vedi mboka na biso Congo etondi na batamayele. Tant que tolobi batamayele bato baocha mutu na bango vraiment na musala. Donc na tamboli awa na komi na Kingasani na bité so na masina soki na sans fil vedi na komi na sans fil. Nakuti maman moko bino moko bokomona e maele bele ya kosakana te nde kana lobaka ba surprise ezali a surprise yango zanini botu na tonton Serge surprise ezanini ye moko mama akoloba naza vedi na Congo naza na Angola te naza na Congo émission oyo misala ya bana mboka ekoleka na kati ya chaîne na bino oyo misala komona na kombo ya SB La Grâce. Cela veut dire Serge Lutumba to tchango nanu à côté siko tozongi na SP La Grâce TV nde boromona émission na bino oto benke misala ya bana mboka. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman rota la caméra na biso wana. Oui. Maman ndenge kaka to tambola kaka ngai tonton Serge na koti na sans fil na mati na moni batu na kati ya ba mesa cela veut dire na ebité soki ba mayaka soki ni ba osala maman opesa biso na kombo na Kombo na ngai Mandi Ebaka. Na ebité na robenga maman Mandi Ebaka ou bien na robenga kaka Mandi Ebaka. Bah Mandi Ebaka. Ça me dérange pas qu'on m'appelle à mon prénom. Mandi Ebaka na ebité ko robisa biso na caméra na biso oyo pati ngana benga ke pati bilili misale belé pe misale zomonana oyo simbi Mati Ebaka aza congolaise aza congolaise, aza angolaise, aza parisienne, aza italienne, aza nani. Oui, bonjour, Tanzali congolaise, née à Kinshasa, mais je vis à Paris. Et donc mon inspiration vient de Paris. J'ai ramené les perles et l'inspiration vient de France à Paris. Nga nazo benka artiste parce que awa eza na ba art ya mystique eza na ba chapelet eza na ba gourmet eza na bloc matoyi eza na ba manette donc awa eza otonda bo mona rara partir la Sabino eza ka ba extrême na kati magasin eza plein ya kosakana te maman artiste na ebité oza marié so oza marié oyebisa biso sopo monike moyena lobango eza te na bombi na ngaka ezoko engagé yo. Est-ce que maman artiste aza na bana mibale misatu okoloba na liboso ya caméra na biso misala ya bana mboka? Misala ya bana mboka, j'ai eu l'inspiration, la source de l'inspiration m'a inspiré. Je suis revenu au pays pour monter l'atelier sur place et je pourrais voilà quoi. Maman lobi azalaki inspiré azongi na mboka po asala misala na ye moko koloba. Maman, est-ce que vous pouvez savoir comment misala zo sala na moni ba mayaka ezanini? Ça c'est la création des perles mayaka, perles de Job. Et donc dans la création, on en trouve des graines, faites en bijoux, les perles que vous voyez, les mayaka, vous avez vu. Les chaînes cravates, les ceintures, il y a toutes les formes des chapelets en plusieurs couleurs. Donc, on a fait un truc pour vraiment sur mesure, pour que ça puisse nous servir dans le pays, qu'on puisse déporter les perles des Job, les mayaka, qui est écologie. Et on les a modernisés. Et c'est ça l'écologie qu'on est en train de faire là. Vous voyez tous ces modèles qui sont là sur les tables. Boyoki mama lobi ke eza misala oyo azwaki inspiration. Na ebite ko expliquer biso inspiration na yo ezalaika olali oloti yango ou bien ofandaki omoni yango bien otangaki livre ye inspiration yango eyaki ndengeni ekutaki na loyenge ekutaki na kati ya méditation bible bien ekutaki ndeni inspiration oyo ya kitorobo. L'inspiration m'est venue puisque Nazali déjà fasciné, je dirais. Fasciné par la plante et fasciné par les graines et surtout pour s'approprier puisqu'ils ont conservé dans la culture dans beaucoup de pays et l'inspiration de sa beauté. La qualité des perles et comment je dirais, la diversité dans la couleur
Et donc, j'étais inspirée de les porter d'abord sur moi-même, et créer pour moi-même, puisque j'ai toujours été fascinée par la beauté des graines. Et donc, j'ai commencé à créer par moi-même. Et les gens qui me voyaient porter sur moi me voyaient créer, donc ils étaient ainsi intéressés. Et Bango Balinga qui peut aussi n'a créé pour Nabango. Et finalement, et Meminga jusqu'à qui a créé beaucoup, et puis d'exposer ses œuvres, tous les œuvres. Nazo bandela kaka mama lobi alingaki eloko yango pe yango inspiration yango eyaki asalaki yango na mpona ye nde sikoyo akomosala yango pe mpona bato yango te mama donc alataka art na ye donc amilataka eloko ye mo ayaki yango sikoyo ezalaki eloko ye moko mena mystika fumata bino pe ozala boye te boum mama abeti yango kaka na ndenge industrie donc azala na une affaire il y a plus de 15 personnes au batravers na ye nde ka mbula ebetaki mosusu baya te me mosusu baza bomona bango mosala vraiment kitoko donc yo oza na bamoyen na yo eza vraiment moto recopéré ya kosola na yo bike mama yo oza na 10 nga mwi na kobakisa 5 ope kuna binga mpe na kobakisa 7 ezaka mpona kosungaka misala ya bana mboka ya mama nayebi te namoni baoutillage na yo bamayaka est ce que bamayaka yango namoni eza ya pembe eza bacouleur ebele ozwaka yango d'abord wapi mpe bacouleur yango eza kopesa biso signification ya bacouleur yango. Alors, Mayaka, moi je les trouve au bord des rivières, puisque Mayaka est un phénomène manqué pour Saraka qu'au bord il y a des rivières. Et c'est là où que je vais chercher les Mayaka. Et c'est comme ça on trie les Mayaka. Dans le Mayaka, il y a multicolore. Ils ont des couleurs insondables. Et c'est ça sa beauté qui est. Et c'est comme ça que je les trouve moi-même au bord des rivières. Hein, c'est comme ça que je trouve des Mayaka. Mais et voilà quoi, c'est comme ça on trouve les Mayaka. Maman artiste ndenge ezala raison pe babenga ngai pa ya la mama la patrona alobi na ngai ke abanga kolata ba mayaka parce que za ba mayaka mso za travailler et utanga na ba mboka mso moyena lobeza te parce que na sala ba voyage mais balakisanga mayaka mo babi ke so lati mayaka o et séduire mibali est-ce que mama mayaka na opeza na ba système wana te? Oui, bien sûr. Mayaka, perles de job qu'on appelle en français, c'est déjà des graines qui sont spirituelles. C'est des graines qu'on modifie en gote, tous en état brut, tel qu'ils allaient, puisque Mayaka allaient déjà percé la plante de la nature. Donc les Mayaka, c'est fait pour porter, c'est prêt à porter. Tous on a besoin que tobola Mayaka pour te créer Mayaka, puisque Mayaka c'est tobuka nanzete. C'était vraiment fait de comprendre pour porter sur soi. Mais au lieu de moko Mayaka zana poussé à tobola te. Mais nazomona ba machine moko eza na ebité so ba kopesanga machine yango na misika fourmi mama na moni machine o basimbi o patia so la kisa ezo tobola mayaka mama alobi ezo tobola te ce que je ne sais pas machine yango eza ndeni po yo mo yebi yango maliozo ya nango eza bloka poto eza bloka awate poto vraiment. Alors mayaka eza déjà percé tel que les modèles nazo porté sur mon cou. Donc, c'est les filles de pêche, on n'a pas besoin de kotobola yango. Mais maintenant, ce que moni, dans un appareil yo. Appareil yo, ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné, qui vitesse, ils ont fonctionné. Et appareil, ils ont permettre na biso ko forger na osala plusieurs modèles, puisque fil en pêche ne fait pas grand chose. Mais avec cet appareil, toujours arriver qu'au ça des choses telles que vous voyez, hein. Des choses pareilles, que ce soit les chapelets, vous voyez. Voilà. Les chapelets, on arrive à créer plein de choses à partir d'appareils. Puisque ce percé en un appareil, on crée toujours Mayaka sans percer, vu que c'est au bouca, mais on ne va pas développer beaucoup. Pour développer, faire multi-modèles, c'est comme ça on a venu en secours de cet appareil où il y a coco percé et comme ça on peut avoir multi-modèles créés. Pati bosanga ndenge ezalaka kuna pati bosango ndenge ezalaka kaka pati bosango est-ce que ko pesela biso te image moko bamona vraiment ndenge nini mayaka wana bazo percé yango ndenge mama lobi na misika fourmi tolandango yango wana.
Maman, tomoni maman artiste, pareil, tomoni exposition, tomoni instrument musala, parti en tout cas la kisibiso ngo vraiment ndengango ezali. Maman, est-ce que babloko ezokuté mbongo ebele et penga na moni masinga ngo kala batiaka basinga mais ozotana ba crochet mande batiaka ba chaînette et c'est beaucoup d'argent biso financement na nyoso eutango putain msupe mo buka yelo mo bona na ngo akotopona ensemble sala. Non, base vraiment il y a investigation qu'on a investir, il y a dit plus c'est moutou. La connaissance, savoir. Et après les matériels, les œufs en ciment, j'achète les matériels des fournisseurs. J'ai commencé comme ça. Et qu'est-ce que je dirais d'autre j'arrive à faire les fournisseurs, des fournitures. Donc, j'achète des accessoires. Vu que les mayaka, ils arrivent à produire en boca et que j'achète pas les mayaka, naza ko trouver en na ba rivière et ce qui permettre ngai ki eto ko forger na ngo penza. Maman nazomona bazotielanga ba crochet nazomona biso te biki to tcharango ba singa mais nazomona ba chaînette na kati nazomona ba médaille oyebi sa biso te ba mélange bon point. Ma mélange est ripona koko vraiment kochango en valeur. C'est pour ça tant so mona ba chaîne ezali na ba acier inoxydable o enzulu kakate pour etcha mayaka na valeur puisque mayaka ngo elle-même enzulu kakate. Nango mona ba chaîne ezali na ba crochet ou eza garantie puisque mayaka enzulu kakate et pour commettre encore en valeur en modernisant yango no mona ba bibende ba accessoire on atie na kati pour ebimisa mayaka na valeur. Maman na habité maman artiste sokota la caméra na biso vraiment ebisa biso tango saleloko esa marana bit moko siko production na yo ya biloko yo parce que natindaka pe parti atambola ki na veni asolena quelques maman mais to rolandango sima menena yo moko ebisa biso osalaka livraison na ondenge nini etekamanga awa ekena mboka bapaya ubezala ndeni. Bon, création nanga ezali ngai loko na uti na mboka bapaya nazo memango ko présenter na mboka bapaya naza na stand na présentaka la création. Mais maintenant ceux qui nazongi na France eli pour na ko créer ici ko monter l'atelier ici ezali pour na ko créer yango et pour na kolata yango pe aussi na mboka puisque il fallait bana mboka aussi ba profiter na bambuma mboka na yango wana tokoteka ngo awa pe na komema ngo ndambo osi nesika na uti. Mama bébé tanso na nyangi na Belgique ozoka somba mayaka oyo ezala bien. Mama Mado Bikembo somba mayaka oyo ekozala bien. Mama vraiment osa musala kitoko. Mama, est-ce que ozana maloba moko te ya koloba na batamboka o na bakonzi na bato pe azana besoin akota na kati ya jena yo abakisaka 5000 10000 po ezala pe bien ou bien eozandeni po approcher yo po kutana na yo eozandeni pe ta mususu maloba moko koloba na bango ba otala yo kuna ba assister yo po boule eza normal idée eza normal parce que ça mboka pour na kotombola mboka eza na biso mboka bilo na biso mboka nature na nature eza awa comprendre et ça bango so bazana besoin na yo bakomona yo ndenge nini bakomona ngai puisque nga nazali actuellement na Kinshasa bakoko komona ngai puisque opération na na Kinshasa pour na ko créer normalement ceux qui ont pas de travail et que le travail est là et surtout les bitiali de créer en créer et à la fin pour faire défiler des mondes avec des filles et des garçons de la rue ou d'orphelinat, je vais dire, les bitilés, que tout ça la défilé des modes à la fin pour exposer tout ce que nous créons. Oyoki bitsa mama, nyonso azosala eza na projet asala orphelinat pa sunga batu et pe na kati ya sunga batu asala défilé de mode bana ya mboka bakolata kaka produit na biso ya mayaka pe bako défilé bomona ne bama kitoko. Maman na ebité ba produit na yo tozomona ba biso bengaka ba chapelet ba gourmet osala blo nini ezaka chapelet eza gourmet na moni pe lisusu na ba manette na mesa na ebité ko expliquer biso ba biloko nini osalaka pe ba manette oyo eza pona nini.
Eh bien, na mayaka, ils ont la création infinie. Ils ont vraiment infinie. ezali te lokola tomona ba pierre malakite ou diamant ou l'or création nango ezosukaka na biloko ya matoi na bage na kingo me mayaka eza na création infinie tokoki kosala nango mayaka tokoki kosala nango chapelet comme tokoki kosala nango ashbir na baprière bamusulman comme tozosala aussi les ceintures et jusque toza na ancien robe pour na but ya défilé des modes. Donc ici okuta ba biloko ya matoi différent, okuta ba bracelet différent, toza ba modèle ba chaîne cravate en mayaka. Vraiment on en a créé pas mal et les mayaka on peut faire les contours des reins. On a des contours des reins, les chapelets à plusieurs couleurs et donc pour les catholiques et les graines, ils sont vraiment spirituels. En tout cas, basango mama yeyo mama vraiment mama Maria nde totanga dimbuma zala na biso ozokita yango vraiment donc aza muto basango boluka ye bosola na ye ako fournir bino ba chapelet ya bien pe ya kitoko na biloko na biso bana mboka eza mbuma moto tsupa mindelo tsango be miso mo kwanza na sansera ye so ane eza banati biloko mboka ya bien oyo sala o défaut moko te pe kitoko mama ndeka ezalaka patia tambolaki tolanda mwa témoignage moko pour maman moko amonaka bato bakotaka babima na basaki bakotaka babima na basaki siko bala exception maman na apesa mwa témoignage na yo parti na biso toko balancer tolanda maman maman na bien auta poto aya na chassa sala mayaka me asala musala na kitoko makasi donc ça sala le mayaka o sepana o sala latia moto obimi banda ba tunoka. Merci na balandi nyonso ya TV na biso ya SP La Grâce TV, SP La Grâce TV, nouvelle formule, nouvelle stratégie oyo esimbami pa ya évangéliste Serge Lutumba nangola babenganga évangéliste Serge Lutumba mezaka eloko moko boki mama pe boki ba témoignage mama na ba témoignage oki ona okolo banini et pe pona batu bazana bezo bakuta na yo ndenge nini so pe mwa liloba moko pona rochita sukezali opesela biso po talaka ndenge salaka. En tout cas, pour Mayaka, nazali là et batu baza koya ko somba pe ko visiter site atelier bazoya ezali ba presque bazolanda ba ebi valeur ya mayaka que ce sont des produits naturels écologie et na mayaka ce sont des graines vous voyez c'est très spirituel ils en a une forme comme un cœur une forme comme une goutte de larmes et c'est vraiment intriguant c'est vraiment fascinant c'est pour ça ceux qui vous ont na batu baza koya bazali intéressés puisque c'est vraiment agréable. Ils sont émerveillés de voir la réalisation des graines sur soi. Bolandara maman français de belé po ya otikoto kuna biso pe lingala belé po toza ba congolais mo pe mo portugais pe zo parce que touti banzela wana nasi bozo mona numéro de téléphone zo le ganase wana eza numéro ya mama artiste soza na besoin robenga ye robenga na mais robenga te pona buzoba benga pona musala kobenga te po mema yo poto benga pona musala kobenga te po memena ko sombele secret benga pona musala bosola aza dispo ayambaka telefone ngonga nyonso tongo midi pokwa boyoki ye na tanzawa bobenga bosola ndeka na lobaka na kamera toza na pati bosango ye wana nde asimbi kamera na lobi pati bosango na lobi pati okuna te me na lobi pati bosango pati na kati ya TV na biso SP La Grâce TV. Miza mission na bino bo mesana kolanda pe bo mesana kolanda ezali misala ya bana mboka. Misala bana mboka to relaxa ndenge ni bana mboka bazo bunda na makasi na bango pe na maile na bango ya koyeba na kolakisa o eza kati na bango ndenge pe eza pona kolongola chômage ndenge mama longola mo chômage 15-20 personnes baza afutaka bango mbongo na bango normal mutu mo talelaka bazo mbongo na bango na fin du mois OK. Ya merci. Ba contact na biso wana mama na ebite soza na batu moko ko pesa bango ba merci o ko remercier o ba soutenir misala na yo pati bosanga yo azana moi libanga ra ndenge zalaka libanga pesa moi bien. Ouais, je remercie beaucoup de gens au bazo landangai depuis na sali retour na mboka na zana bango na réalisation ya atelier. Yango na ko représenter bino chef d'atelier qui est là.
Alors, na remercier Batunyo surtout yo, bazo landangai bande et bandeli. Baonyo surtout bazo soutenir ngai en achetant et puis apportant les perles. Et vraiment, vraiment c'est super puisque c'est vraiment super. Et j'aimerais aussi remercier encore Rosette Ebaka, puisqu'il m'a soutenu pas mal pour réaliser aussi que mon départ est arrivé ici à Kinshasa. Alors je remercie tout le monde. Bako se reconnaître Bango mon corps. Et je vous dis merci pour une telle réalisation. Nalingaki libanga chef à télé et yo kanapé ndenge kombo na nani chef à télé. Lobaka. Papa aimé, Lotolo. Love story. Il est là. Papa aimé, Love story, il est un chef d'atelier, il est un soabi au côté libanda. C'est lui, il est un gouverneur, rappeur Gérard Agnoso, n'enka ngwezala ki maman habite libanga msezate. Nasa maman nga mingite sinon on présentait bino mututozo sané ba réalisation aussi qui est là Ader. Et il fait partie d'équipe Et donc, on a une grande équipe et ce qui fait que nous évoluons et nous créons et nous réalisons beaucoup de choses dans l'équipe. C'est pour ça que j'ai salué aussi tout ce qui nous suit. Nazopesa ba partenaire na nga nyonso bambote, nazopesa évangéliste makuku pesa en Irlande, papa yango wana na mama, nazopesa Mado Bikembo mbote na papa Vicky, nazopesa Bibi Tancho na Nyangi et puis nyonso azana besoin de soutenir biso, numéro na biso na abenga to reçoit na ye à la prochaine émission. Ciao.